na bokoloba boya to bina na système ya papa wendo akufa tikela quadra encore musique ye ngai brigadier na landa lokolo ya bankulu twe tozala kana pepe kale ya mpanya ke tike biso to ego tikala na weransone yenda tala ya Congo ngai na lele tikana lela oyo bakei bakozonga te na lele tikana le ngai na lela mama tokutana kuna to bina faire rendre aux akitoko merci aïe 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 la nouveau tete ya gila milamo onimina mobali ya bato oluki na yo rando gila milamo onimina mwasi ya bato oluki na yo rando ya gila milamo ozangi mpe mbongo okomi na yo na rando fami pa melo mame un killer. Oh, mama, begina mana na yo begina ya mana na begina mama yo kagade afara ni turba afara toujours soirée en couleur en couleur droit d'entrée loura pamba deux systèmes ya pamba boya bomona makambo asika muninga nanga tulingana na pasi tokoli na bomwana tokoyi mukolo yoko moyo bimana mwasi na ngai sia système a selebende mwasi na ngai abimi na yo mobali na ngai nzoka abima na yo mwasi na ngai botela yo bana sia tokutana le 25 soirée en couleur et kozala kitoko ngana ozala en l'air déjà ebongo bino olobaki mingi na esika yango bati ya pembeni loba lisusu mama kaka ndembo kakaka loba lisusu mama tokokali Fouetté quoi. Là c'est il est le Cambodge, les magiciens. Bon yo kabilo asika, yo partout asika. Bozo betati. Avec Sarbati Brigade, on est ensemble. DJ Lutono de Rosala. Arnaud technologie Rosala. Bon ceux qui va bien isioté. Et puis ça sous il y a des jours comme ça. Merci bisous bye. Donc rendez-vous ce samedi 25 juillet 2020. Donc soirée Zagamoko, soirée été en couleur. Bobeng Elanga, Lorette Compresseur, Mama Naloba. donc ban à Paris, ban à France, ban à Belgique, ban à Londres, ban à Suisse, ban à Allemagne. En tout cas, boya pena match ça bien. Donc ngamo nozalana. DJ Lutanadio akozala wana. Donc Sarba akozalawana. Donc venez nombreux ce samedi. Arnaud, technologie. Lutonadio aeli nanzelani. Ah. Ngana zozonga. Makambo, sko oh ezaka avant-goût. Samedi 25 juin de Makambo. Bobé il a fait à RDC. Désormais. Donc ce samedi on est vraiment ensemble. Boya et belé. Donc ambiance plus qu'élevée. Rendez-vous ce samedi 25 juillet 2020. On est ensemble dès... la 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 la
napesa yo mopende Rendez-vous n'est pas manqué. Tout le monde surtout. Bat balingaka ndula bien quoi, bat balingaka musique. Ba ko musique le 25 DJ Lutona Dionabino fraîchement et c'est bat musu ba uta quoi. Donc on sent la fête pour la première fois. Fête n'habite vraiment quoi. Donc bat balingaka ba ya quoi. On a DJ Arnaud technologie quoi. Donc bat balingaka vraiment quoi. Donc na bengsi bino quoi. Boya tozana sabati brigadier ningelo ba LK compresseur. Ma belle me la quaker, donc merci. RDV samedi. Ma belle est au me la quaker quoi. Donc boya la musique quoi. Arnaud technologie on zala nga mo DJ Lutona de na bengsi mo boya la musique, il est le Cambo chipé à Rosala. Boya la musique. Donc merci quoi. Non, loba te mais na préféré na loba. Na préféré na loba pota msu batu misusu ba omi baté. Est-ce que marama oto mona oto yoka. Eza solo to elokuta. Na ka juste pour nous confirmer que J-4 était en couleur avec maman présidente maman Mokondi LK service. Donc ndeka bozala décider, bozala pe décider. Babi événement za moko J-4 na Paris. Était en couleur. Boya et belé, na bengsi bino Londres, Suisse, Allemagne, partout boya et belé. Bino mo boya bien ratate donc. Minga o lobeza mais na profena lobate. Pour na linga pe lobate hein. Mais na liga na sa bino ka ke J-4. Donc boya et belé toza biso nyonso ba mimi kwa kala avec 30 bouteilles c'est quoi? Faisait RDC, Bazali wana bono so ba ozala ici mbala. Donc, babi kilo mboka pa ozala wana. Soirée en couleur. Ngana sina bandia mo. Zonga. Siko yo lisolo yo. Keba na moninga wa hotel na ma copine. Yo to kufanga na yo. Keba na batu wana. Yela. Oh, moninga na ngai ko ngana to kola sekina pasa osala na wale. Ba mwande batu ba kile ma problème. Yela. Monina na ngai mo mwana. Babi yele. Beverly Kafou, papa, bipo aninga na tika. 80 bouteilles. Bon, et puis ça joue, hein.
ba fille hein ba garçon chiché koza nyonso ezala bino mo boyebi ya biso nde ratate mam nange ratate donc nyonso bolinga ezali tout ezali donc minga lobezata avec yé moko mon beau frère que j'aime Jean-Paul otema RD Congo hein mobala moi Simon quoi donc minga lobeza mais na préféré jour en boya et belé na bengisi Allemagne Bruxelles Londres États-Unis s'il faut hein ba fungolite boya ba bête no li soloté donc bientôt guichet fermé donc je crois d'ici lobby hein ba guichet déjà fermé pour mambo ndenge ke ne bobi yango rata te maman mokonzi bon et ça zoa La famille. Arlette Mayala, PC là c'est comment? J-4, hein? J-4. Rendez-vous encore moko. Mokolo ba soirée, les alanais na Paris. Il aurait été compresseur. Normalement. Ba boya ba tosa. Bino tembe. Tosa la discipline militaire. Ya ke na non encore. Bino tembe enko. Ngabe nkoti na kokoso. Ba les belé. J-4. Tokutara kuna, hein? Mataba réservation bazalia. Et comment ça n'a été en autre technologie mais ça peut pas. Number 1. Bazui wapi. Vraiment. Tokuye sur hôtel maraté, hôtel major. Il faut hôtel matendeni. Qui sera handicapé à notre technologie. Non, rendez-vous dans encore moko na Paris. J-4. Tokuta na Noisy les Secs. Qui vivra mon era. Balobi. Qui vivra mon era. Brigade Sarbati azawana pona bino. Pona bande komona déjà o batu misusu o brigade. Non. Mutasila kaso akufi mais mutu tanga zala bomo mutasila azati. Mutu kaka soka kufi comme on dit okufi olongwe. Obeli opemi. Mais mutu obela te jour na munyoso zala. Jour na mutu okufa te mutu obela te babete na solo te panga kuna ngate babete ngaso. Ba réservation ezali ba anniversaire ezali ndeti Mimi Kwakala avec 80 bouteilles à Mimi Kwakala. Bazui wapi. Donc tozana en tout cas bo sepela na mo iboye belé et robanda 14h. Arnaud technologie azana pona okitya ba mitema na biso. Mino boyebi ka place to outi. Boyebi ka ba tout perdre. Donc po anini te. Balobi ba viva kaka. On vit qu'une seule fois. Faut te profiter mais toujours maeli. Ah, bon yebisanga. Bon les 25 yo zang vis. Boya. Brigade azana on s'est samté ma bino ba invité ba zebele ba surprise des alliés mais inutile à koloba bouteille ezana ngopé cher te ba te oh non loro to kena na biso ka likolo te congolais faut tika ba makambo wana soki bokena ba ba mindele ba otekela mno ba bouteille na ba 80 ba 200 ba 150 bozana facilité au bim c'est bon c'est ndeko na telo kana 80 pam olela poani olela ponani eza ya bona moko yo ndimi on ngindisa mutu mususu kendero nayo bouteille ezango 70 € pamba boya borosepela to salongo unique maka poto longa ba stress o to uti nango tout ça banini boyena boy mais botala ba mabete bolunga bo approcher bato moni ko yoka pe ba makamna musika sozo yoka muto yebite kozala na facilité obeta lisolo wana te yo luka o approcher muto yeba soki makamba lobaki ezalaka yango to eza yango te donc na pesi bino notre rendez-vous le 25 J-4 boya borosepela balobi soutenons nous vivants.
Ouais, c'est CM Star, on dirait que des Panam quoi. Donc on est là avec Brigadier Sarbati, Belle Nana, Vrai Joe Boya, c'est samedi le 25, été en couleur. Donc voilà, pour moi CM Star na télé donc on a pour ça nous quoi bouer. On a Chira qui toque quoi. Bouya comme mélodie qui toque avec la force qui écrase Brigadier Sarbati. Check.